Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso Kilongo TV. Bana poto bana partout bande balandi émission na biso mbote na biso bino ba ebo vota biso na premier tour tozana esengo tant tokutana na bino boye lelo émission na biso sekele ya libala boye ndenge ezalaka to solo la kana bambuta za bantu na français ba vieillard na lingala ba ze to solo na bango wapi tozwaka expérience ya vie wapi tozwaka sekele ya libala ezanini batebele bazobala lelo bazoyeba makambo te kasi awa topesa sekele ya libala lelo toza na invité na biso tobengaki mama Vinda Ampandi a se présenter na eto solane na kimia mbote mama mbote na kombo nga mama Vinda Antoinette Vinda Antoinette wana ya série ya kala Antoinette mama mope moi c'est Mobutu moi c'est Mobutu kombo ezaki mama Antoinette Marie Antoinette ezaki basa kitoko basa mayele Mama Vinda. Mama Vinda ta benga Mama Antoinette. Uko benga Mama Vinda ta Mama Antoinette eza kombo nga. Mama Vinda, awa tona sekele ya libala to solo la 14 expérience et to yebana nu série na bino. Bozala kotanga ndenge nini kelasi ya série wana na kelasi ya lelo ezena okokana. Classe ya lelo na classe biso totanga ke kokana kite. Po biso tozaki to ya kotanga. Soko boza tour atongo bobimi na midi bokoti foyer. So bokoti foyer na poka bobimi moye botambola ezate mais ya siko eza ndengo wana te foyer ngonini na tayebi foyer ngozolofela foyer ménagère ménagère to yako yekola biloka kotonga ba mishwar bilamba o na machine boke botongi to yako sala na kati ya ménagère c'est-à-dire foyer ménagère ba jeune fille nyoso sera bazai so yebi musala na te ozanti mwasi ya malonga te mwasi malonga te so bobuti classe so boza tour à midi avant midi nyoso boza na ménagère na Sainte-Thérèse au côté ménagère ça mona njili ça mona njili wana quartier ni quartier 3 okodem na quartier na botami na Lingwala na yaki muke na njili ali na bandi classe nanga awa na njili na Sainte-Thérèse so boza tour à midi OK tour à midi na tongo boke na ménagère 11h ko bobimi bozongi ndako bosukuli bolati bokoti classe soko boza tour à tongo na tongo boke classe so boye na midi esili bolie esili boke ménagère na poko bozongi lera kotambola penza biso lera wana ezalaki te Mama Antoinette na ba parents na yo bazali to bakufa déjà parents na ba mbale bakufa mama na tata personnel nazana orpheline mukolo orpheline mubange awa akufela déjà baboti seru wana ba parents bozako zandeni bozali trop exigeant ba parents bazali trop exigeant parce que ba éducation ya bino seru wana na lelo eza différent po biso ezakile okoko bime pa ina bino pamba to kendo tambola so okoko tambola so zongo za na problème mais siko ezate biso ezalaki soko kotambola osolobi ke mama mukolo boye na okende paibo mama soko andimi ekoki me ya siko te ya siko asukuli akoti ndako asalati mame na keiboy okende nini na keika azoko kende lokola azopesa azokokende azopia réponse azosenga kutu nzela te a informer okaka azosenga nzela te donc asalati esiliko ayeka ka mama na ke paibo o mendeng nini kala wana lobaki to na loba nino moni ngai te na lobi lokola zo sala bongo azokende moyo pekisa iza faut ezela nani ya bana to ya bino po bino na batata na bino bakoko na biso bapesa bino éducation ya bien c'est que bino ndem tu bopesa éducation ya bien te pa bana eza éducation ya mokili na biso ndenge tozomona toza dimanche ko ya bien samedi mama samedi na kokende pa ya noko bien pa ya nani te kuna tokendeke te okovanda alo oyoki ovanda moya biso mikolo asa sukuli alati oyebe pa zoke soko okende pe kuna soko ya solo soko ya lokuta mama na ke panoko
okepa noko nene osenga nzela te na kei kaka na koya ozobanga. Maman Antoinette, Maman Antoinette, bon, au second nom Moubangue, ce n'a tenu âge de déranger dans mon non? Na comme na Moubangue, na za sukolo kwa nazali na za na 60 ans. 60 ans. Ubala na âge ni? Nga. Le na bala ki nazaki na 25 ans. Ponga pe na ubela ntoka nga na botaki nokite. Et ça l'inde nini série wana, vous avez nini okutani na mwana mbali moko mbo papa le série wana mwana mbali vous avez beaucoup tani vous sololi tous les aïgaga maman ba parents na yo bazweli yo mubali wa mbali pe bazweli mwasi ba bio kobala mwana papa Lufonso kobala mwana papa Machine kobala mwana papa Cops te ya biso ezaki bon biso to kutana ki biso mbali mwasi na mbali to kutana to sololi sima to bimaki pa ba parents ezanete asiko te basi ba bimi kuna mwana mama kingane mwana bato balinga lisuli bala wana awana kisasa eza lisute bazulu mubale siko kama mutito komo mona bino le msuna ba Facebook mwasi wana na mona ke na Facebook na lingi biso ezala kite Facebook ezati Android kutu ezate koko na biso ba mandromini oyo ezati okutani kaka na église to wapi okutana hata na nzela tokutana na biso na nzela tokutana na biso na nzela to sololi tubandi mwa lisolo na biso amalamu boye bolingi nga na lingi ça va tuyokane kaka kebisa baboti to yemta yaki liboso fo yebisa baboti te bakopi o papier te oye na mukando lobi papa talaki nganda lingaki ngai alobi mukanda na yango ya pesi ngai batata batangi mukanda soko date wana tiaka balobi te na date oyo tozana na makambo susu bango pe bakomi bazongisi soko bazongisi yo réponse yebake zela date mususu mais soko bazongisi réponse te kaka date wana yo mobali atiaki date bakoya bosolo kutena mbali na yo yo po sepeli na ye comment nezai nani Zaki Lunimbu Samuel. Ya Sami. Ya Sami. Il peut va bien akufa déjà. Akufa na ye. Oza maman veuve, orpheline, veuve. Tant ya Sami beaucoup tani. Yo mtoke komi avant lettre ya. Okebe malisolo na ndako. Ba parents balobi ni. Ba parents balobi atozo zela ye aya oso kolipe. Batunite asaka nini azeko. C'est na mno pe bikolo ezaki opona. Ezaki belé bikolo yako pona na meloko asibolingani. Bapona lisusu ekolo mais papa na biso ya koloba na biso bino lokola bolingi bokaka kisasa be biso na biso etali bino wana bozolanda makambo ya mokonzi na bino ke biso na biso etali bino wana lokola bolingani sera mobutu ko biso na biso omoni mobutu ya koloba ke biso na biso yango na to balanaki na biso aiko na mukanda bobalani ayena mukanda to vandi bandeko fia yena famille na ye famille nga pe vandi to lambi to lie to meli to sali libala wana ne usali na église nini to sala to yeko sala ngo na église na kimukolo boye na église le sito bali to sala ngo na église ya Sainte Agnès na catholique bana mama bande onyoso ya Sainte Agnès to piesi bino mbote vous avez série wana nde makambo ezaki de papa zé catholique yo pe catholique na ye mutamisoni yo bendi papa na catholique bendi papa na catholique politique makambo e banda kale na bendi papa na catholique toke to sali mariage ye avandi ne fidèle à catholique te ya zokene na ye po azaki na MMA ya zokene MMA ngana zokene nga catholique eloko esangisaki biso na MMA toye kobota le toboti toye kobota moko ya mobali wana mobali alobi mama lokwa ya mobali toya kokendela nga na Sainte Agnès tokei lera ye kosala examen d'état alobi mama ngai sikoyo fona kende kisango bosiko na nini pe lobi avant yo tokulisa yo mama na tata ifo basala mariage po babenir ye ali siko biso toyokani pe na tata te bo mwana tika kaka makambo nga kutuna lobaki na mwana nga lobi te eza bien toza mwana mukie mwana lobi te nga nzela na nga na poni yango wana ya kisango kaka ale yango wana tokendeki na catholique tosali mariage
topesi nzela na mwana akoma sango kombo na ye Lunimbu Diaki Kubama Père Fleury. Père Fleury. Ok, je pense que voilà biso Père Fleury topesi yo mbote bisiko ozali mama aza na mwana na ye o aza sango obote bana boni toboti baza ebele baza soko 15 nayoki malamu te a répéter toboti ebele baza 15 bwachini baza 14 ya bazaki 14 4 kaka ya basi 10 mibali ezali na cadre ya koluka bana basi to ezali kaka kaka kobota tozobota na biso fond la famille ezali bato ebele te mama bota bana 15 14 tobakisi mpe ata koko moko tokokisa moko kaka 15 bango nyonso baza 15 mais moko akutaki na mama mosusu azaka mwana place moko 15 enfants c'est pas facile. Félicitations maman Antoinette Vinda invité na biso ya lelo tosola na ye bobalani surtout beta skoyo sekele ya libala na tangi futa likaka boye mame Mili Nzemba alingaka boye mame Get Kinkela alingaka boye sekele ya libala ezaka koyokana te sekele ya libala ezaka koyokana mais mobali na biso pa azalaki dire po azaki pa ambianceur mais koyokana kaka mela mwa bière na ya ye mela mwa bière ye bobimi boke bomeli bière na bino loko ayaki kokende ville soka uti ville lem soko mona aza na coin moko c'était une période ba pare yaki abengi yo ozawa boza na ndako landanga na za place bonga mi olandi ye bozimwa bière na bino boyokota bolali boyokani ya babalani yango nde sekele ya libala kasi soko bozana balobaka mwa koswana kobunda yango nde bamungu ape pilipili kozala koswane kozala kasi bobimisa ona balabala te neti ya bino sikoyo ezaki na chambre bobimi na libanda na bana bayebi ke nini ome le msu na chambre bozaki na bakanda penza mais le bomoni ata mopaya bovandi ne iso problème ezali entre les mariés na couple na libala il faut aussi ça on kaka na chambre na kati ya chambre po eza bino mibale soko bimi nango na salon ekomi ya bato ebele so bimi libanda na bima libanda na kesani bango bimission libanda likambo na kobimisa na libanda ezala grave mais ya biso mibale kaka na kati ya ndako toswani obie mo eloko moko esalamaki na kati ya chambre na bima nango na libanda te c'est comme apes mwasi na mobali bayokani te baswani mwasi abengi baparrain ubi abengi noko na ya fisi awa moyen te ya fisi nga natekeli osala na ngango te nga mpe ya libala natekeli osala na ngango te po mpe ya tovandaki bien na bana na biso na kati ya ndako le mosuku to ata bana na ndako bakoyeba teke le mosuku bokosala ata une semaine bozolobana te une semaine bolobana te bolobana te bozokota bozobima bana bayebi te olambi mpe otie likolo ya mesa ye alie na ye bokoti ndako bolali mais bozolobana te bon obimisa ona libanda yoka sekele ya libala bongo kobimisa ona libanda okeno obenga noko okeno osala nini okosala nini noko akoya te ntango mpe ozobimisa libanda ndoki mpe akoprofite akoti kaka noko na biso mpe aya koloba na biso soki oke libala zala na kati ya libala na yo eloko nga na koyela yo ubie bakangi yo ndoki ubie oyibi mbongo na kati ya ndako ubie bake kokanga yo na place mosusu na mobali mosusu oyo kutu ya kokanga yo na place mosusu na mobali na koya te lobaka na kati ya ndako na bino osalaki mabe na mobali na chambre ozwaki osimbaki poche na ye ubie bakangi poche ya mobali okosimba te poche ya mobali basimbaka yango pamba na ndako okasi bokoyi mutu moko ti ntango bobalani bokoyi mutu moko alongoli pantalon na tie boye yo kono kotia maboko no na poche pwani soki alati nde okoprofite ata alati ye loba bimisa pesa yo boye te balobaka mwasi na mobali bobalani bokoyi mutu moko pafisi bongo ti mutu moko na molimo mpe na nini oyo bongo na mbongo te na mbongo te yo kono ozwa mbongo na ye osunga ye mpo oyeba kogere mama mutu ageraka libota okogere oyo ye apesi yo na maboko ke zwa oyo bombela ngai mokolo akosenga yo olobi ke mbongo nosimbisaki ngai yango oyo mais yo okona kozwa mbongo na ye kaka na absence na yo nabombelaki yo oza moyibi olingi olobaki eza na ntina te mwasi ayeba salaire ya mobali na ye salaire okoyeba bongo ata salaire yango oyebi eza yo ye akopesa salaire na ye yango oyebi ana salaire na ngai nazwaka boye napesi yo boye oyo ya yo yango wana oyo etikali na poche eza ya yo te oyo etikali na poche eza ya yo te ye moko mpe aza na famille na ye lelo soki aza na problème
aye epai na yo nano kepesa ngai mbongo na simbisaki yo biso mpe soko so ozwi mbongo omoni yango bokolingo obimisa yango lisusu akasi mpe te oyo eza ya yo oyo eza ya mosusu omona chéri na banke ozala na combien bango bato baza na bato ya banke bato bakoki koyeba bongo azalaki nde na mbongo na banke te nakina koyeba ndenge Mama Vinda sekele ya libala toza Mama Vinda tozala nanu esika wana bozali na papa obimba mosusu bozali koswana pe une semaine pe bozosola te me na ndako bana bayebi te siko bozwa bongisa ndenge nini kaka mokoleko ya kaka neti bondenga ya kokende oyo aka le mosusu telefone elilandanga place bo na yo osepeli olobi ate lelo libala ezongira kanisi ale olandi lere bomela mwa moko le boya na ndako uvai na bino oyoka pe oyoka bana bakoma loba ba oyo lelo loko basali boye bayokani uvandi na bino na bana na bino bokoma soki papa na mama bazoyokana te influence ape pa bana papa na mama so bozoyokana te na ndako mpe ezalaka kitoko te kimi ezalaka te bokobenda mwa biloko moko ya mike na ndako bien so baza bana mabe mosusu kobela mosusu ozomona kaka ambiance eza kitoko te na kati ya ndako mpo bino mibale mama na tata bozoyokana te ambiance eza kitoko te nasolaki na mama major ya armée du Sali kuma mama ekimi mama kita natunaki par rapport à relation wana côté na bino ba mama na ba semeki ndeko moko ayemba bandeko ya basi balingaka bandeko ya basi ya mibali te comment les aisu na ndeko wana wapi ayemba ona tangu na bino comment na yebi na ngango te oyo ya bandeko Franco soko banani Franco lwambo ayemba yi bandeko ya basi pona nini bolingaka bandeko ya basi ya mibali balinga mwasa ndeko mobali te basemeki en quelque sorte. Est-ce qu'il faut avoir de bonnes relations avec basemeki? Il y a un peu sur simbara libal. Est-ce c'est vrai? Kasi il faut zala malamu na basemeki na yo. Ata baza mabe. Mais yo kokuta bango. Yango sa pasteur azoteya te. Lero so ye okomi na libala. Ye bakoza na libala. Ozwi mutu abato. Azana bandeko na ye. Yo kaka oyo ya mobali na yo. Soko yoki biyokela na basemeki pe kovanda te. Basemeki msuba Alexa dose. Ata ba Alexi dose. Mabeba simba yo na nzoto. So basimbi yo na nzoto te. Ba sa eloko te neti ya ngai na yebi te mabe zanga ka mutu te. Ngape na za mabe bango pe baza mabe mais oyo penza mabe penza ya grave e kabula biso na tekalo mona ngo te. Moko so na peze na basemeki. To telema nanu boye te na semeki na nga tin lelo na komi boye. Ona telema na semeki na nga na zo swana. To tekalo salela ngo te. Yo nozaki bien so ba yo cheli bomwe lo wakolia sekele nini ozai na yango likamna so ba sekele ya libala sekele kisi ya libala ko yamba ba semeki ko lia na komela yo moni ba semeki atoza na yo ne loko ko pesa bango te me pesa bango ata mino apamba ata esengo kaka yo penza le mso koseli na lisolo e pouvi bo seka kaka ya leki nzela yo tikalete ko lia na komela kisi ya ba semeki komela kisi ya ba semeki yango wana na maloba kitoko ate lo wakolia ezalaki to kati ate teni na oya papa ocheli il faut kate ole baliako po ye moko pe mokolo ndako azoloba no soko na zata ata baye pesa bango boye ngata le na ko ya te eloko bona koluka na kolia sili mais yo soko moni semeki aye o diminuer ratio ozosala ne owena lisolo tilera kobima kitoko te naza na mninga moko asombi kimbundi ya super abimbo kimbundi oyo naki epesa bokilo na ngai abengi semeki na ye leki ya mwasi na ye oyo azalaka pa mama bonia nasombela mama ona oyo opesa mama merci oyo azoni lobi azoni na kimbundi na ndaku akute na mwasi na ye ayesi madame pieso nasombi yango mpo na mama madame asiliki azaki mutema mabe osilika pwane mwana na yetu te asombaki po apesa mama ya mwasi so tanga akomi na ndako esi mwasi ndenge nasombi yango mpona mama ye mwasi akanisi mpona mama ya mobali ala asiliki bongo mama na yoka mwasi alataka mama mobali alata te mpona ni aisi te ozosilika pwane o te nyonso kaka mama mama ata yo moko ale abite ngai nazombi mpo topesa mama lokolo osiliki totika kasi et tu repères ça joue mususu
lobi nango leki ya mwasi aye ndenge nini naoluka semeki ya abengaki abiaki oya ayo apesa mama liputa aye te abaki oya lobi ayaki te ono bininga mona ya ngana ese de mama baleki babomba na bango mama na yebisi deja ya nani akoya ya me yaki na liputa abio to opesa mama bafanda te mbali pe azongi semeki bonio me yo bisenga okoya lobi oyetenga kuna ese mama abio te kasi na ngena ya ndeko no mutapekisaki ya rabi yo yebisenga makambo ya mama te onesa yo tokepesa na tokende na mima mama liputa yesu anga ba préciser mama na ye po amona sai quelque part babokilo baza très important na libala kasi bokilo aza nécessaire na libala po ye mutaboteli yo mobali il faut banga ye po soko ye asala aboteli mobali tulinga kutana na mobali wana te kolia na komela soko ezali pesa ye alie na ye ameli na ye il faut linga ye lelo babokilo surtout neti bino age epusa na boy omona kaka mama mbali na nga ndoki soye makambo na nga na bana esimba te mama ya mbali na nga ye mutasa yo na balobeli yo bongo te nga balobela na baonga bongo te balobela nga bongo te totano dans 5 ans peut-être bakoloba baloba lisusu ndeko na bango aza lisusu bakoloba na nani bana oyo boti basi na bango to banani na ndimi te na ndimi te nayebi te basi yango na bango mibali mwana mwasi na ya koloba bongo si amemi ngambo oza soda kasi kanyama ye moko mwana na ngai pa mwasi na ye bakoyoka na kitoko te yoki noloba na nga ndoki bongo mwana na ngai ya mobali ayoki yango akosepela te ekoma mwana ti lelo kasi ezalaka kaka bongo te soko oza olingi kolobaloba mingi oza motema mabe okende na ndako ya mwana no ya mobali olingi kokontrole nyonso to nzwa nde bosombi boye bino bien boliaki lobi boye biso kutu tolalaki nzala maloba wana nyonso ozokende oloba na ndako ya mwana no ya mobali bokilo no akosepela te yo soko okomi bapesaki yo kiti place wana yo vanda wana bakoko no mpe bazoya ozosakana na bakoko na yo me soko okomi kokontrole mama na bino lobi alataki basombili elamba mama na bino boliaki nini bana mpe bakosepela te bakeloba mama oyebi koko koko azo biso soko meme meme azotuna biso soko lobi basombelaki yo elamba na nini otoliaka ndenge nini alisiko soko bana bakeloba ye pelera komona mobali na ye alobi te yango mama na bino likambo nini soko aye mosani kotuna mituna okomi ndoki mpo maloba na yo moko mutebina bakepo ya bakomba bani kobuka bokilo na ngai oyo nyonso aya kolobaka na ngai nzambe na ngai loba na obimi ndoki me soko oke ovande na soko apesi yo olie mosusu mpe kutu soko okomi okuti na mosala sala mosala te oza mwasi soko neti ngabo so nakepa bokilo na nga soko aza na misala nakokosala na ngai me bamisusu soko akomi wano te okosala te olingi kaka ye asala place ovande baya otekela biloko olia soko aye kotika wana babokilo no mbote baolala babokilo na ngai mbote bakombo kimileki na ngai kota babokilo na ngai bana basi bana yo mayu napesi yo mbote mayu aza na matete Lisette napesi yo mbote Lisette aza na quartier 6 bango wana basi babali ya poto bibi napesi yo mbote papa me napesi yo mbote mingi papa me nakobenga mabibi na papa me natuna bango soki ozalaka bien na bango naza bien na babokilo na nga mpo nga ndenge mpe nazali boye nayebi te soko kimokolo moto babokilo na ngai nyonso ndenge bazali wana ata nano bakoti te naza na bilamba oyo nalata kaka koya azoya boye oyo nani oyo mwasi yaki ngandi yo okotaki ofutaki amande nano te nakoya nango mama nakoya nango lobi komona ye elingi elamba na ngai lobi ntango bakabwana bango amikoteli te bakabwana na bango amikoteli te ngasi nalati elamba lati ntango bokutani esoni oyo boyo nalati eza bokilo na nga apesaki nga eza lelo te elamba oyo bana nyonso basi bakoli na kasi elamba ekokisa ata 10 ans ezaka kitoko elamba oyo moto apesaki ngai yango komone nani mwasi ya ozo mongo moko boze komone ezalaki nani oyo mongo komone ezalaki nani
ekanga mais babalani te ti lelo elamba na ngai ezali ala ye kozwa mosusu ata o wana yuyu siti yuyu kutu naloba te soko ake Chine soko aye na ozanga eloko te soko nazangi ya nzoto ya makolo na ozanga te okilo bolingaka bongo so azopesaka bimwasi akobala ye wana basi babalani mpenza basi babalani bakomi ndako moko conseil nini opesa na bajeune fille oyo bazobala lelo to mpe oyo balani déjà conseil ya malamu na bajeune fille oyo bazobala na lelo fo kozala malamu na famille ya mobali soko oza malamu na famille ya mobali okokende mosika mais soko oza malamu te na famille ya mobali okende mosika totalanga sikoyo mobali aza te na vanda awa na bana na ngai mais namonaka na ngai semeki ta ya koswanisa ngai yo tikala na ndako oyo yo tikala na bana namonaka na ngai te so tokutani mbote baza na maladi nake na tali baza na bisengo toke totali eza ebembe toke tokutani tokabwani na swana na mutu te ezangaka mutu te mais na swana na mutu swana te mavinda sala nini besingo sala osala no bakwanga mwa msana ngana sala musala na ngana sala na lambaka na kalinga makabu na ngai na tiaka na balabala na tekaka na bakwanga se retrouver pe nazo ko se retrouver po nazo lia yo kasi ko se retrouver ya mombongo mikolo yo luka yebele soko zuka kata mo eloko no amatembele mo akopo no fufu bolie santé kaka bokoti ndako bolali na bino sili. Merci beaucoup. Nathan il faut asanga sin to komi na suka liso na so lelo ezai sekele alibala tozaki na mama Vinda bozomune awa net une jeune fille bomune di jeune fille 15 bana nde bomuna boyi mama bota 15 bana za bakoko ne pe belé bakoko combien déjà za bakoko ta 15 lisusu oya suka yo ya mikolo azana ni yela mama azana leki msusu yela mama ame makoko naye yela mama ame makoko oyo koko naye o koko na nga Rayem azana 6 mois bamiso nanu babotami te nanu basili te nete mwa bajene wana nanu baboti te bami baodi babotami te koko oyo moto azolanda micro Rayem oloba no kombango facilement Rayem ko yango te Rayem tu as vu mémé Rayem obisi nini na bakoko na yo na bandeko pardon na bana pesi bana na nga nyonso to mbote na oba eza na Paris na Finlande na ya José azala mboka nini na Italie ya José na pesi bino mbote Irlande États-Unis père na pesi yo mbote makasi père Fleury. Voilà maman Vinda ana bana 15 bakoko 60 bakoko na bakomi 20 15 enfants avec 20 petits-fils et ça facilité et ça hello makasi félicitations pour ça mémé mémé abane belé mémé bakoko belé je pense que anniversaire n'est tout to ko fêter awa to ko bina na ko na caméra to filmer na bakoko na ye to mona nenga binaka et ko sala moi bien na décembre na décembre anniversaire nanga so nzamba ko songa biso to ko koma to ko sala. Merci mémé. Merci beaucoup Nathan Kifuta, merci Trésor Ntingi, merci à Fortina Kiakou, merci par fils, merci na bakoko pe bana nyonso ya mama Vinda moyena tanga bango ezate et baleki belé mais ça va 20 koko eza maya komela te eza vraiment encourager misusu pe bazoko yaka tala nenga zo sepela na ngai yaka bébé bango baza oyebu ya komi allez che ah koko azwanga azwanga makasi. Allez, voilà, on est pratiquement arrivé à la fin de notre entretien avec Mémé Vinda Antoinette, la maman de 15 enfants et 20 petits-fils. C'était donc là l'émission Sekele Yalibala. Merci beaucoup, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis,
bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na luxe yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala comme si ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si vous allez dans le paradis, vous allez dans le Prix abordable. Naebisi bino 25 $ ya pamba. Séjour non qui toko na kini sans problème. Ngongezate, mulunge pe ezate. ML de Paris, Souka. ML de Paris qui toko. Au numéro réservé, benga ba numéro affiché. Au sa réservation na yo. Okoya na bana. Appartement il y a 2 chambres ezali, appartement il y a 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking, place à mutuka. Eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa oza à l'aise. Koluna ten, désordre ten, ML de Paris kitoko. Boti kana bisabino ke awa na ML de Paris, mulunge ezalaka te bon niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non. Au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na ebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na ebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo et bongo soki o mati na balcon engaye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout